Basi belé ba comme bangelo ba biyo botolaka bango mibali. Na habité relation ni entre yo na moi Mirajab. Relation amoureuse hein. Otelo Karine boye, nazomona pe ki danger moko te ozanango. Kitoko kitoko ba jongo bazolandela. Nazomona te me liste ya ba prêtre oyo bazolanda yo na habité comme na ba poudre magique. Ou bien ezali ni juste Karine mokonzi. Yango na loba naza ya malamu. So nazalaki ya mabe. Yozo banda musala wana ozoluka musala. Ndena mela ba encore pe. Ndena msuna mela ba encore. Te tokende pa itozonge pa. So nazalaka ya mabe. Ndena msuna proposaka pe. Comme problème ezali yo yeba ndete qu'un jour na comme star. Merci beaucoup bana Congo, merci bande retour bozolanda biso de partout à travers le monde balobi Ken Piana yaya ya baleki parce que biso toza ba doyen o to banda musalo mwakala baleki pe ba ya bakuta biso na musala lelo tozo sala musala toyebi o abanda liboso na ba o baziye mikolo neti mayebo donc lelo nazo ya mbela bino Karine Mokonzi la baronne. On a créé le loba base et belé na kati internet. Boyebi ke tozala na Karine Mokonzi na Afrique du Sud. To mona na defa to kabwana kaka boye lelo tozonga kini biso to kangami na Kinshasa ya uti Dubai azongi. Na habite to sola mama solo par rapport ya correction parce que ebele bakenda Dubai sans impact sans idéologie mais ya uti ozo sentir pena ke mokili mobimbezo lobela. Tu habites Karine Mokonzi ngwa simbi kisi ou bien nini 2016 mobimba azuba na basi tout kangi bango na saki ya kundi bango na habite to mekosolango toujours na habike bandeko bolanda biso ebele Karine Mokonzi oh tozala zala na chaque jour cheveux na biso we ranson le roi de la forêt we rasoka zo sel anniversaire tozo zala chaque jour dans lupangu mais anivia touro to habite soki Karine Mokonzi message nini o atindaki chez we ranson le roi de la forêt parce que ba musicien tout ba souhaiter que ba joyeux anniversaire et pas ya we ranson le roi de la forêt to yeba pe relation à Karine Mokonzi na ba artiste musicien na biso mususu pe ya Congo. Karine Mokonzi bonjour. Bonjour Ken Piana, bonne fête na yo na batunyo so Holanda biso et annonce émission déjà bangi singa Ken Piana. Bon retour hein? Ah merci beaucoup, merci. Karine Mokonzi outi Dubai eleki na ndeni. Te Dubai l'équipe bien, on a profité vraiment que l'on la linette, que c'est un merci dans mon boss, mon papou Chérité Ouatam. Dubaï vraiment l'équipe bien. Angelos, ambassadeur na biso bana la team ayambenga kuna monter ma maman Gypsy toi qui na ba Cédric de Tokyo number 1 na ba Jureski Mbomaki la ba champion et l'équipe bien. Voilà. Balobi Karine Mokonzi soko kemboka. Baninga bakenda pona musala mais ayo ezalaka nde okendo kanga ba photo na ndakwa mutu na biteske kuna na Dubai pe kenda olexa séjour kaka na ba palais ya bato ou bien kuna okenda na compte ya musala. Ken Piana nga kuna parmi ba journaliste ba voyagera OK pour y na image. Pour nga ba journaliste mingi to ebi ba journaliste mais so ake no somba bloteka. Voilà. Akene ko lala na ba hôtel moko ba congolais ba lala na Dubai 10 personnes hôtel moko plat ya mutu moko boli yango 4 personnes. Nga na Dubai na kende vacances na yé na émission monta Dubai na ndo chaka ba photo. Et na kuta na moi Mirajab le tout puissant a proposé nga na ki na Nairobi na monument général na sali na yé émission papa na biso des fao et na yé nango ndé pe na kende na Afrique du Sud na sala émission na ba Akaida ba combattant na sala pe émission na ba sentir nzambe na sala pe émission na ba musicien na ba danseuse à papa mbo ba comment vendre et pas DJ Shomo na ya toujours na image donc na place na ki ata na kina ngama msume fona yeba ke eloko komi singa a eza musala donc faut qu'on mema mo eloko mo na ndenga kini yango pe na yepe na ba coupe relation ozolo ba okenda Dubai moi Mirajab azuyo na Dubai amemi au Kenya eza relation. On peut expliquer ce genre de relation parce que parce belé ba comme bangelo ba biyo botolaka bango mibali. Na habite relation ni entre yo na moi Mirajab. Relation amoureuse hein. Amoureuse. O sekine. Yo retourner na idée pour répondre ni. Peut-être à Zavia c'est pela nega na ba émission. Bon, en quelques années, puis vie et puis. Ceux qui viennent comme une amoureuse. On a bien amoureuse. Échanger temps, on a vient dans un cadre toujours petite, là, ici tout.
ndengo za boye donc yo bolingwa kokwe pano ezalaka te. En fait ken pia nga na star nga sala mambo bata matike mukolo na lia frites na saucisse na filmer so comme fufu na ngai na bomba mité en fait nga mo na ezana sentiment na nga nga no que c'est penser ken pia na te entre temps nga mo no ima te na rozo même les sous de vanzam il faut na bandana comme sepelisa après na sepelisi ken na sepelisi tanya mo konti na sepelisi grâce temo donc nga mo no ya no sentiment na nga en fait et ça na nga plaisir ba ke mikolo karina obimana boy te mikolo boy en fait na relation amoureuse en paye eza na ba mikakatano parce que nga ba pekisanga mambo mibale donc ya on ngaloka to kota 2017 na mikosola na mon papouche boss héritier wata soko koti grana zongela ta. Merci beaucoup. Bato ebele pe bakamwa erozoloba relation na wana mwa Mirajabu ezalaki relation moko ya ba amoureux. Bato musu pe babulela kona héritier pe mususu à part marketing pe mususu un jour on peut taper héritier na ma façon aux expliquer sur moi Mirajabu. Non même pas et bon ersuko na lobby ya mwami so ki ezaki pe bon ngena ba baby ki nga bomba ta héritier wata aza papa na nga dona âge aza le quoi grand frère so na benga ki papa parce que yim ta ko tanga na monde da musique donc dans que ba aloko la na ba ni loko ya loko mutaboto na mukili ken so maman alongola zemi non te ngete ba ken pianate donc maman loko la mutabota ki yango no mona toujours ato sale so maman lobika i master ngena ya mère aboy au monde héritier wata pa na nga papa ya na benga ki papa po yé mutu nga na zaka so no so na muninga ma emi so ebimanga na olila héritier mtanda ko lobana nga ki yo ko lila rati so mta so yo pe so na beto yo pozo donc so ko ba betinga na olila ye pe a betinga donc ezaki pa o betinga mbata ngasko na beto ya malembe po betanga makasi te sko ero ebisa muninga yo papola est-ce que ba papola nga makasi na komisko na posa te nga pe ya mbalo ye pe fa o kandenga na yoki o mo donc ye mta kotisanga en fait esprit donc pona nga yo na benga ke papa alaksanga mambebele grâce na yo leona likana télé ameminga na la samba na kuta na JDT meminga na nzondo TV pas pasteur de Nilesi nde na banzo le KTV kasi ba série to zala na yo chewera série via utara opération série ba utara opérer na end voilà de moni bikuta lobby mais fille on a boulagaza danseuse mais Erozo expliquer aux journalistes azo kamozo se rappeler Joan. Non, yeba kota piscine. O to tambola ngana yo makolo to bimishe wera tozo yati na station ma campagne. To kabona Joan na station ma campagne. Non, to kabona na la samba to kuti ba te beli ba bandi ba discours après. Voilà. Yango na loba naza ya malamu. So nazalaki ya mabe. Yozo banda musala wana zo luka musa. Ndena mela ba encore pete. Ndeya msuna mela banko te tokende pa itozonge pa so inazalaka yaya mabe ndeya msuna proposaka ope ko problème ezayo yeba ndete qu'un jour na ko star so yeba yo ngake weli sakata wana fo ero na ko mababa heureusement pe lokwa nzambe ka mtaye ba lobby ba total ka petio azane kana wana. Voilà, merci beaucoup Karine Mokonzi. Mais na ndenge na zomonela c'est comme si na parcours no lingana mobala danger te. Peut-être moi Mirajabu mobala liboso ya danger oyo moni yango welisi mokile yeba te en fait sur le bibon bat bota biso ba comme ba Gisèle Zinda bayani dembo ba comme bayani kilo nga oza danger te soki nga Karina sepelina ki danger mobala yani et le bon Henriette Kajinga qui danger mobali za mobali a PDT aza mobali ana sexe ne ebi que moi c'est dans phase melati moi c'est dans kana moi besoin fort de temps azo satisfaire ba besoin na yango ki mobali qui danger nga na ebité qui danger des après fane que batonyo son na linga baza na mbongo te mukili ba bango toujours na bibana ba Jean-Marc yé kuta number 1 ya bastar ba Jona parce que yé na umela na iko le ka ba Jo misusu na bina ba junior on passe ba Manu ba nga mbel na toujours ba ba Manu Mwembo maître Jidoka. Voilà. Merci beaucoup. Siko ya moi Mirajabu ndeto mono zo beta c'était est-ce que parmi batutu obimana bango liste ya batu et ozo raisonner est-ce que sozo mobali yo aza na mwa mbongo ebele koleka moi Mirajabu. En fait, bon, Nathalie qui compte à moi, Mirajabu, tu n'as mon juste bien aillé. Je crois que quand on est sous Kenya, on a comparé, non, et ça, soit l'équipe ou l'équipe. Otalo Karine boye, nazomona pe ki danger moko te ozanango. Kitoko bajongo bazolandela. Nazomona te me liste ya ba prêtre oyo bazolanda yo na bité comment na ba poudre magique.
Ou bien ça n'est juste Karine Mokonzi. Non, ken piana ya koyeba musala. Soko yebi musala nde memara succès. Voilà. Pour le batu misu ken piana ya zo wela ka ndenge yo pe okanga bwena yo. Voilà. David Nabiso Osier Blé. Honorable. Télé Osier Blé. Vient Nabiso mon Cardozo Mwamba, le Bill Gates congolais. Voilà. Tu ngana bi de question na boki Cardozo na senga monte fana la ndela ken po yekuna. Ya net ba vient Nabiso ba bibi chamana ba Mamadou Aricho. Ba tu na autre. Donc avant na boaka na yi na kutana. Ba le mokolo. Oui ba na kutana na ville na senga ken na boaka tote e ko ya yobi. Senga na yoki nde ozui. Voilà. Omoni. Donc yana ba tu susu ba balandra ba tu peut-être na kikolo ba pona mbongo to pona kombo. Mais nga na stratégie mon na bi que et loko na que bendela ba tu ya musana nga naza toujours na succès. Parce que ndena na ngampia kaboy succès na nga. Il faut la ba billet. Succès na nga il faut la nga ba hôtel ken piana. OK Dubaï au mon hôtel na ndola. Tout le monde va voyager ba filmer ba hôtel te ba filmer ba mbé tout est pour les conséquences sont réelles. Succès nanga nde esali que okutana mutlonga moi Mirajab a proposé ngana ya Nairobi na bimisi sans frontières et na sengi permission pas mon papouche parce que na kende Dubaï na permission à papouche andimi abisinga y a pas de problème. Succès nanga nde esali que lelo na billet ya inani na kende Kinshasa, Kenya, kobimisaka $100 et mutazo qui paie déjà engagement ya opia nga ba $100 ana mama kovo akimbe. Moi ça ferait dire que mais nga Karine, ce gars yo ngo cha data voyager $100 ana lobi il faut ba sengaka. Oui bisinga mba mona china oui. Na ba biso zo pesa mobile nai. Donc bon biso na biso pesa mobile nai. Biso to na biso ba star na peso pe. Dans pasteur, qui star ngo ya yo na Fred Akimbe donc komi ça yo pe. Au plus ça a business fait des sites, bozui pour publier dans la bouche autorisée, bateau la bouche autorisée, attention avec moi. Donc émission auto ça la dame mais comment on a la bouche. Donc il y a kuna au publier déjà. To bandela sous ba buzo bateau ça là na fait des sites. Et ça buzo bata, yo pe si star bizo venga buzo ba. Ah. Et bon on a ce qu'on a zanan. Ti yo star te ken yo zo yande. Hein? Ozo yanzambo sungo koma. Ikampiko. Ozo kaka. C'est quoi là on est ça la Karine Mokonzi, ozo ba fait tout internet. Olalisa bango pena kao debout na ebite stratégie ni yo montaka. Stratégie za ko linga na musala. Ken pia nga era musala na ebike yo asoda oyebi ba place to kutana. OK imaginer peut-être que Karine ya au mona binga era musala na mona moité. Atambule beta donc na mutu na ngebe loni na chara. Na ebike même matango so ebi mto za ba journaliste belinga de na mutu na che modèle nga na filmer. Ba question nga to sangana te. Po anini po so ken pia na a filmer pe ka ebembe nga pe na filmer bembe er ken pia na chali boso nga. Ba ta poto de be mambeleki. Ba ebike te ken se to tala ken na cheki nga siko na luka luka to za ebele. Nga na ta atekenya filmer bembe tinga ke filmer nga moi ça fait le mobile moi interview tenga ke luka nga bana na kimi na nga kozo image ebembe tenga ke luka skota msusu famille erba wele la biloko au moins de dans lata matanga qu'une question remenir bat ba ya bakunda vie kis marambo sila mais nga nazalati na 40 jours na tambola na bana ba kina kini Jordan Jordi na Jennifer qui casse menir na tina 40 jours ti joli mobia la bengi sa bana nyos na ba mama bango alaxa ba o ba na poto ba akin boy bana ke ba yana leki nga nazana za seul journaliste azo image tina ndenge mamba biloko komi ko wele o ba te ka Maison Blanche ngana zala pe na okakanda na kenda ti lisusu côté bakunda vie na kyo sola na vie no bi vie bengi ateka Maison Blanche lobi nini taka mamba famille bat donc actualité na landela makambo la lupu do bana monde entier o pe ba ke Karine so di kambo isa maso di ato monyo te bi ke to information so pona ndolanda yo lobi o na lobi yango alabaki o te kempe na lobaki i tanya mokonza zongisi et ça et puis ndenge na loba tina suka na ndenge sala pe que mama pa yeko kufa na kenda mona pe ba grande sœur ya vieille Esther ba tantine mami et comment le quoi famille nga pona musala ndelo ko na tshaka bango bakao parce que bango batala atali mo ya tali poso atali peke so ekanda yambi na nga kaka ma pipo après donc oyebite ero yamba ma pipo tom susu yana mutu mususu atala yote masepela kana ma pipo mba mako mpe fan non donc nga pona na kebisa mon secret ka musala batum suba ba kisi ken pe na so eza kisi ba mema mutu ndako nganga ta danger nga na ndosa na journaliste mo so ki RFI so ki RFI boy na banzondo asimba ba kisi ba makonze bimena maboko vina oh yo po yebiango oh mena sana nzondo ti ba seko vraiment venanga Jimmy Belao venanga Jimmy Belao nga kansa na yebiango ka nga moko vraiment ba seko yo Adel Jogo ba good danger te bo filmer nga bien Adel Jogo ba good danger
mutasala remission boye azolakisa nzoto eza te ke o makwanza tala filme pe namba libumu donc ya ba journaliste mususu donc yo po yebi secret wana onga sana nzondo yana bi neti akendaka ye moko mutamema ete siko ex yo so za bezo koma succès lo kwanga ngande fona memo panganga sa neti ye asala ki confront na biso akenda ye moko nga personne na kisi nga seke na kenda ngamo oningi koma succès yo eloni ezolakisa ke ya kenda na bakisi oh mais moko alobarati onina lia yo ti lelo na pa ba livre magique ya lokuta non lia mutu te kecha mabe kecha bandoki danger boni buzoba sino Karine Mokonzi malgo bima na batambongo ebele ngana koma considérer honnêtement ekufela mbo mopaya nda melaka parce que ba musicien ebele baza na Congo batia ko kate babimaka na yo te yo bimaka na bato bayaka kaka auti musika ye nde bobimi nde mibale otanga na liste parce que ozata na star moko te a préféra aluka mona ta Karine Mokonzi bato bayokaka tingana na star te bastar en fait bastar obi kenga esa na ngelo te monze bango de bako boa ke de bomba blo libanda voilà ba msupe ba orchestre que panzana po ba mabo kilo ba kota pe ba faire ba vie na bango quoi tenga penza en fait ngana ti ba musicien na lingana musique makasi et nga ce qui vraiment il faut dans les risques na vie na c'est qu'il faut na ba la musicien au pas na succès pour yela nga musicien te ko yebisinga musicien oyo embaka ndenge mo lokwa tonton la yo te yende azala ka série ya banyoka te Misia lelo que ce penza slim mocassin moi boucle d'oreille moi tatou misia lelo ko kena ko ta ba no liaste merci beaucoup siko lisolo tambola pe na internet po to betaka masolo oyo mokili yebi ba photo tambola na internet lelo bande ko msu balobi olobande ko Fabregas nde mutayebi secret ya ba photo wana oyo utaki ko tambola mabela Karine Mokonzi libanda ba fesi ya Grace Temo libanda na habité relation na Fabregas en dehors ya musique bozala na ba relation mususu. En fait, ngakutu makambone italingate ngaloba ming mamba muchopi muchopi azape parmi ba ex nanga mais au monia na mutumso bimane o kila kesoni autant en fait ya oloba je crois que muchopi a que ça parmi batna qu'il a soni et so ezaki na na biso yeah, en fait, Ken Piana, conseil non personne de global, so kaboyna moisi. Yo moni kezana longa linette, hein, pour moni comme ma série. So yo kaboyna moisi moni pia ke moisi o, ana niveau na ngate Ken Piana ngana danger. Voilà. Ozu moisi à niveau non. Alors kolandira moi c'est que joango lingande ye yo, ngakutu na leki ye, petit ando bébé pa na ngwa boy. Yo te saki mobile pour ce qu'on landela bango c'est que bolingo esila ote et même na biso ba c'est so ka bana mobile landela ke kaka kutu moi c'est na kanisa ka le kanga na pembenzo kande en fait et ça na muchopi eza nango zuwa to kabona ina biso na ndenga kimia okomo créer linga ko inventer linga makambo ayiba ba kaleso na chambre asala boy kutu azaka mukale pa biso siko to kendega na ki muchopi wana batu balobi ya linga basite abeta ba 7 mois atushaka nzota mois cité eza ba masolo lokutaka etambola na baba te wana na ebite menga kozana muchopi te na ndimito ndire eza ba rimer yo moko lobi muchopi abalola déjà loketo no que yon a lobby yo tuninga so iba bia sala so iba 7 mois yon a bi ya ba 7 mois na ebité parce que un na zana muchopi na remarquant oté peut-être que ça bari mais pour moni bato ba yebana mtola la muki yo kutu bakangi ken piana nzoka yo kutu po yebani voilà merci beaucoup Karine Mokonzi la baronne toto beta masolo ya le roi de la forêt toto mona ADT ya Kimpui aboyi message de oyo Ferrego la salelaki patron naye Ranson ya joyeux anniversaire jour ya le 25 Noël mais batebele ba souhaitaki de la forêt ba joyeux anniversaire jour le 25 mais tomoni yo tika lo sala commentaire mon côté na habite relation na de la forêt vient na bokata yanga le 6 novembre bon il y a passé un joyeux anniversaire pour un PC. Mais on a vu na ozala ki na parler chaque jour. Ngabe na petit ne pas encore pesa yanga ki na novembre ye fa ki bandali ngabe na zong sele. Mais via za combo. Ngana ne.
na ndenga lelo. Ah, en fait ken pene foi ba au cause à ken pene lelo na 2016. Tant sous ce poste ça nous peut bien na 2017 pour glisser au raté hein. Voilà. Bah tu peux bon il y a peine mon roi garçon mon jeune garçon mon passe la émission sur zaté oui. Voilà. Petit pitopal. Talasco petit pitopal. Donc ken pene lelo na 2016 so ken pene tamboli bien te à glisser raté petit pitopal aïe. Donc pour le roloba qui cause à combien problème te combo na lelo baisse ngana ndenga lelo. Yo banga noté obanga makambo te. Oh, mais est-ce que il est obligatoire que il faut qu'on appelle ça toujours les anniversaires? Non, pas ça na muto appelle ça. Parce que nga yaki na novembre yanga comme te yaki liboso. Ce qu'on appelle ça pourquoi il faut appeler ça? Ozo sale pas moi no afuli. Après yo olobi na ba succès na minute yo za likolo. Problème exact OK, ba full la paix arnaquer. Asa on a ce que full est facile en fait. Ba full arnaquer. Bafule su oh ayemba kakumuni nani nzambe na ngai Merlin Bouton bafula nani moko zakana ya mukuse boy ayemba ingela wana café rouge oki vone ingela yemba mama besanga na bolingo na yo pour que tikanga na mona yo kanga tama wanenge tandinga mataka ce ko fula ngo ezake ba fula ka boss héritier problème ezati boss alongwa sko relation ya Karine Mokonzi na héritier zalaka ndeni ezaka relation ya journaliste na artiste musicien bien relation na bino contrat ni bosinya na héritier. En fait ngana boss na héritier on dirait toi na ba relation belé. En fait ça relation na attaché de ya liboso nanu. Ya na relation ya na leki parce que na aja ya nga après tout ça est une relation ya musala aza président nanga na sala na lati moi na attaché de presse na après toi est une relation c'est mon papa mon papouche donc era sola nanga étant que papa lokola yaya ils attendent sur mamba TV tam so pianga conseil au moins il y avait rituel ta pexama mbele bisinga bile baron luka mobali moko ya sûr au moins que au vendana au présenter biso ezate lelo elibiso ken piana lobo kuna to moni sous la baron elibiso adams lobo kuna o junior diazonde au moni zala calme sala choix nao mobali yo moni ke te papouche boss wata yende o yena yebiso soto comme respecter que atako bobala na te mete ba quand même Karine abima na yomoni po oza mutu omoni européen conseil bon aza resoumission te européen bon azwanga penza leki otala ki réputation qui mabuzo changer mi bali trop donc voilà on a ba relation vraiment ébélé donc hier rappelle sur déjà remarque qui c'est que répertoire ya nzoto neza sali makasi en fait ozandi mamiloko mais ça sali eza vine so ba star bon c'est ngaso eza sali nango lega na balabala boy oyo bela batu ba monako donc bayebi ona mobimba ya nzoto te belé te faut zapper start o zapper comme to ngamona okelo mawande na okela manu mwendo na fulio mais ya mwana potote nde seni mwana yolote ayaka na ba BMW ya mystique koteka anga ken piana te tika manu mwendo ero kope sima azengamba mobile Bogart azande ngambe te nayebi eti era yaka Kinshasa afanda akotea waze kwa wana na nini Bogart ndeti umwe bat bota biso balinga bongo te ngamoro na ex ne biso Bogart azande bien alatra bien na te bien ce que mamba Bogart il faut tcha ba Jean-Marc tcha ba junior mpasse wande mam na bango omoni bata bote to yebi na poto eza mutotangi ba vena so ba Gauthier Mascotte ba Jimmy Belau mais là t'as comme Gauthier Mascotte c'est qui c'était Jimmy Belau c'est bon on est en Afrique du Sud non voilà tu mais on a je n'ai Gauthier Mascotte on est mannequin par rapport à Chignon et mannequin obi ke soko zwa chance pena ya Gauthier Mascotte apeso je t'aime na habité plaisir nini olinga nango na vie te na lembango nga pena na ba je t'aime on a calculaka en fait on dirait que ba pesa nga ngo na zwa ngo pe mais européen nga na regretter heureusement mi soit aigle na mona qu'avant yete merci beaucoup Karine Mokonzi
au juste vage à Dubaï héritier atindi au Dubaï bato ko ba wela ko bimane ba kindati ba Dubaï ba yakana ba chaîne d'argent nani omona net nga robo ba na ba binga no ba mononté quand même il a que ça qui na ko mai Dubaï voilà mais est-ce que comment on t'a ou t'a qui Dubaï ayikana chaîne d'argent si comme t'a bon ba so apienga jetem yo nganga ndina zonga na gourmet argent si ko Karine Mokonzi okenda Dubaï bato ba bulaki santé pe ko changer msu moi si me ya gayar po mikolo basi e mibali to lingaka basi o bazana mabunda sima mais yo na mona c'est comme si eloko ezate ezali za cameraman abina cameraman benda nanu est-ce que mabunda simeza vraiment bato ba Holanda biso na poto Moses wasitu est-ce que mabunda simeza vraiment cameraman aussi si bon bah mon tande na lekio na mlai pour na ti talent non en fait ken piana non ki kolobaneti na Dubai kuna yaki na munini place vraiment condition à Kenya omoni na Kenya malili est tellement makasi et senga quelque quoi ba pexera mambo mbel mena la tana muto embrassa nga moni ba ko condisa rapé yo banga no makambo loba te Karine Mokonzi vraiment. L'Inde na Kenya. Imaginez que na Kenya na 4 jours jusqu'au soir il descend na salaire une semaine. Donc ngana ya penza muku wa karabuye. Donc il veut aux autres la biso na c'est que pour abengi so na Kenya wana ba nkoro ya melaki donc ça grave. Ya melaki c'est bon. Donc faut que ça nous otanyama. Attention la ta normal. Donc il y a se préparer qui déjà yebike awa pena na kangi pena nyama na mutambu. Malgré que c'est préparé oui mais le cas qu'on a pas autorisé ngate na bandobi na mibali il y a on a to reporté mais je crois que le cas to 2017 en tout cas ezala eloko liboso na senga papouche amekolongo la moi mibeko wana pour ngape na posa yo zonga na mibali est-ce que so relation na moi si moi baza marié peut-être andimi ko soutenir pe Karine Mokonzi relation na moi ça za marié si neti ba ya ani kelo aza marié ba ya ani ngangwele a marié nazo relation neti madame Henriette Mutombo la dame du cœur a marié boni baza marié mais est-ce que besoin moi kazo beti tour que ala sope mobile na ngayeyo tenga ko to laksanga te mobile no déjà yebanga talanga na net yo tio lingo laksa Karine ba oh, à où tu as ça la boue? Tenga va présenter un lisuti. Obeta déjà combien de mariés coup d'état? Tenga nga en tout cas non na beta marié monté coup d'état. Et bon mibali ya bato zwaka ana oganga na zo mibali ya bato nanko. Non, en fait il y a nini ken piana. Yo linganga yo bi batapoto ba yaka kana liloba moko. To ana séparation des corps. Toza na processus à divorce. Toza kutu bana kutu. Bazana nini ba omoni. Sikoyo RAI akosio. Nga pe na nzambe te na koma pe potote. Voilà. Et belé ba excuse et belé ba zora ba poto mais so ozano na moi chance voilà na lingio et par après ndenge nga pe na bomba makambu te et celle que moi sinon moni siko nga na linga basa bien en fait non qui copé ça va mbote ba bonani na mama bana junior mpasa azala parmi batu oyo era monanga na mobile asala vidéo omoni aba tinela vidéo nanga mona tel no bitete ne okosa moninga mwasi bwete asala vidéo alobi penza nani abwake nani akangi mobile nanga na kisi po mobile nanga kitatiki na ki Olanda Karine mobile nanga za kisi to vandi to tala TV to tala Karine nga na chebe émission Karine mobile nanga lo bananga ke alinga ka Karine ti donc nakoki ko imaginer te donc wana ya pe na conseil na ba maman o ba sai langa mo bazue bele ko sa no zo te po ero sa zo yeba ke mobile avant qu'il t'a dit Angile Obenganga. Donc Obenganga déjà ça char de nini, c'est qui char de Gaulle, l'aéroport na bino akuna. Donc zala no bien, solo la no nga bien mobile no linganga mingi benganga solo nga. Moi c'est na solo no bien. Non yo kwa ta mawa. Detali qui était moi c'est na za nga bien. Na linga été. Mais yo déjà mobile no bien linganga mingi yo déjà comment ko sala ba Facebook à lokuto finga kanga. Ay jour no zwae. Il faut comprendre que okomina mbanda star. Siko umela tena mibala ngonde nini. C'est que ozanga ba position malonga te. Te mibali nde bakokaka charge na ngate. Nga na charge parce que nga se no bano ken piana na biso nde yo mobile na boé par rapport à besoin fona liana no il faut na lia par exemple dans coach Annette nani nganzambe bon na biso ndenga mobile na be ngana fona lia moi mi Rajabu Mbanga moi 2 minutes voilà yo déjà au coconté mais sans moi mobile à star en comprendre que t'es
bula mominanga ya lo kwande Kim moi sala ba clip mutakala Kanye West oboete Kenny mutakala Kim mutakala mutoboya moninga zate ke Kim alwa ke ote mufio pa aki figurante clip amoni sexe mbali nga to kabwana to Kanye West ba peke jo oyo akoti clip mais merde nga zani boy mabi te wona ya de mamba ba star mais yo makambo ano ko sala ngote oh non ko sango te na sala ngo de vi na nga ngwana na ndenga kini ndepo to ya malembi ngalo ba bwa kinga But about that neto mona va pe na casting ya film moko boye yo pokota na kati ya casting na liste donc on viera déjà ça la film pornographique depuis kala nakini je crois mon tour bando sala on tali bosso tom suna la première figurante natkala kota na film et ce casting et casting anine. Donc je crois yondo lobby boy au gars à 4e ou 5e personne mais le cas na ebi que ils ont quoi ba singa na ramoyi binga na na ke na iba na ngati nga se non ça même na ke casting ken pena yo tout na ngati oh yo mon namba mo image ya vidéo yo yandesko na ko tout na ba question na preuve vidéo exacte que o yo ki o ba lobby rimerté nga sala mam na bomba te polikambo non sala ngamo déjà c'est pel sanga pourquoi est-ce qu'on a bomba pour y a un sentiment non ya ngamo Karine pona vanda kimia il faut na c'est loco nga na batna la ke nga pe apona zabi fona bimana moto voilà wana nga mo sentiment nga sans compte que yo ba nga ke olingi nga nga de ande na che bon Dieu merci batutu na kanela pe na bimana na bonnet na limba nga olemba déjà to mona Karine Mokonzi chaque émission même ina banzela soki kolata robe olata robe milai ba jipa milai peut-être makoloza na banduta te nga makona nge ke za na bambunduta ta peut-être za raison ou me la répéter na mibali dans notre santé non mutanduta déjà au monde ra nzoto nito misuni lembi boyboy tanga kuna cha choko meso simbi posona o sonchu ke poso ya makasi na ebite nduta de ande sala na nzoto non na sala ngati donc même pas ngana umela na mibalite na kikolo ba po ba kokaka nde ki star na ngati ya lingi ngana zakaya yimo okay ngai tant que star ifona zana yo na zapena ye na zapena ye. Est-ce que on dit na mokilo mutakoka bolingo ya ba condition pena ko zala kenonga na za jona yo moko ko beta nzonzingi na supporter o supporter te bo to mona bari na ba salango mikolo pe Jennifer abetiri yana mosindri yana mibomi amibomi ta c'est ozwa ba java yume bele po bon ba boyana bango supportango peut-être vivant na ba bébé butu ba petit yo moko boko la ka olesaka ba petio peut-être batike la ko luka mbongo libanda po ayebi ke osombele keti peut-être vino ngwana banda botamano na savia ki bébé buchute et a vina ngate je crois batonyos ngade na bomba te so même no bi ba bébé buchu o ngana ki ndolukila mbongo sko elonye izanga na poster photo na elonye izanga poso de no lukila mbongo se ki ponga na mtazua so déjà bébé buchu na nga c'est que yo ato pesa ta moi si bonjour te pour téléphone no space on raté pour no bando panzon chaque jour pour e ya mbongo na nga parce que za mamna ntina sala ngote taru bato ba pesa nga moi ya bango mais na sala bango zu a peto yo kanité et kende mais na sala tout mon kili babon à part kibo mwasi Karine Mokonzi à part kibo mwasi yo za lesbienne pete tina lesbienne te voilà nini siko na kisinjo on a été là que l'autre voilà le côté l'autre qui même que tout n'est ngana je crois l'autre bon mana donc que le maman fima boy maman moi na manu mwendo a utilisé cotine de lembongo que à ça ba fausse témoignage pour nanga et il est tant que sœur nanga à salango nde l'autre weli là mais à ça senga nga pe pardon na public to cha vidéo pe na net nde balba ko limbisa ezako bossa na te na limbisa nanga mais na bossa na kaka te yango esala ke na koma moi distance na mais na limbisa za grande sœur nanga to wela elote c'est la famille parce que to kaka il paraît grâce te mwazala nde pe petit na yo zoae o encadrer ko to na parler bon to ko sauter le solo wana lelo ba album ezobeta makasi lelo na Kinshasa awa Héritier ndaza le seul album o dominé vraiment ville à Kinshasa ez album ya Héritier mais libanda ba lobby kuna nde eza déplique yo étant que chargé ya marketing ya Héritier Watanabe réponse ni no ko pesa biso
So libanda ba lobby bongo c'est que biso base la biso to comme place bon baza biso moto yo en fait. Voilà. Parce que ngana libanda tenga na kati ya kini na ebi que retirada biso so to djembela. Et bon mon peut-être tantine Fanny et pas djembeli rappel. Ah c'est nani. Mutu nyo so djembela na. Regarde pas azobeta danger. Ah nakin. Nakin azobeta. Nakini te na mona inde clip asika na la bouche a publié qui clip asika mais nakini en tout cas même na télé non na monité soki ba pesinga cdnd ba ko tikela na ba chaîne na 8 ans ko yoka nde na loba na bar na okité na boîte na okité na tv na monité voilà na moni on kana internet. Merci beaucoup Karine Mokonzi la baronne sikoyo na mbanga nyoso tiaki pona héritier Watanabe soki retirada na Kinshasa esimba kité. En fait, Natina Tchakimbanga, c'est parce que Naki sur Nae, au moins hérité, Maramba musique et Zamakamnae. A sali déjà, Tokyo Baba plus de 16 ans. Na musala pas sali 16 ans na maison mère 2 ans il y a album na moko donto ko ta déjà OK 3 ans donc na monde de musique héritier ta asala quoi 19 ans donc et ça ce qu'on démonte tam sunanga musicien na une année il y a ko ma musicien to 2 ans po yana ma musu ken piana ato lingi moi si bo sene 10 ans yana ma musu po ye bon bien faut bo ça 11 ans et ça na elo po ye ba comportement musu il faut ka 12 ans donc ata bo c'est 11 ans et demi o ye ba kangote ce que héritier wa ta penza ye penza ou meli na mamba musique yo yango na yeba kike et kosimba yango pe na chaki mon repos na mona déjà aki na orchestre ba tout ba chant et kanga ba vocal kolobati donc to yeba ba vocal au cœur fidèle tout est accordé tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu je sais comment m'en sortir je jure fidélité attends mon Dieu Seigneur je dis Gucciale la yo ya trop ya libanga to longo li Gucciale la yo ya trop Karine Mokonzi la baronne nanga bache point na vie nanga les futurs appartiennent à Dieu comme bonange comme il est là na kose que za vérité na lingi zombeza monene be ya zingombe za molaye buto za molili e bale mozindo régile kaselo comme côté coki kokabolanga na yo et Laetitia Kinsala maman un pour la zingo après mususu ya ande na ba vocal ebele oh nanzembo JDT ya quand c'est OK ça là qui m'a ata ogangi makasi d'ailleurs raisonnera trop Karine Mokonzi na moni au raisonnera trop Darusa Kwala Zolanda biso le temps ozo raisonner merci à Jimmy Bella ou vient dans ma propre yo yebi merci à Adèle Diogo Bagou Danger Moses Wassitu nakati ya Jobour merci à Richard Amelel International Carlos Kabasu le plus noble ba congolais vient dans Carlos Kabasu merci à Gauthier Mascotte ingénieur de banque Darusa Kwala Judith Massi Ayaja David Kambote Nasir Ozolanda biso $10 ko nakati ya France wana Eric Limbaya agence Le Miracel Bozolanda biso Luizo Ombata nakati ya Cape Town Luizo Ombata balobi maison second hand Kalaté tozonga sous Cape Town wana merci à Junior Rela Youssouf Pourada Trezeguet Mouzala de Paris Venanga Aimé Lumbala commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens na pesi mbote na Trésor HD yo yebika commandant Cousteau ser na Angel Mouswaili Makizembe l'état to boule na biso kaka moi masolango kimi baoni ba vocal elekebele kene kimi balobi héritier Watanabe premier disque déjà ba contrat déjà et signé et belé na habite za stratégie ni parce que lundi awazokota déjà kisangani eza ba stratégie ni héritier azui eza ba boule yozo pesa ou bien ça par rapport à ba relation ka héritier de ba production yeli mbala moko ebele. Non, ils ont même pas la boule, même pas relation, ils ont musala. Ken piane bon so yo za relation nga osa musala no bien tengana zwara ken po a relation nga. Non, ils ont que relation na ken piana na bi que asala que mission na bien donc Nathalie pas intérêt na que ken alanda maratam sous donc yo ba ken moi défendre nga yambinga donc Nathalie musala pour ceux qui n'ont bien ta relation ken batala kete ken na succès te ba question bien te donc au moins que na robe na on dirait ba comprendre que qui blepo ken en actualité te mes relations ils ont non musala relation ici ma ils ont c'est quoi différence ni ezalaka entre Karine Mokonzi na ba fille internet parce que tout le monde yo travaille les deux côtés
télévision ya Kinshasa kini mobimba bayebi yo mais ba film mususu discutera na bango na kini bayebi bango te na ebite ofandaka otalake ba benga mususu fibo adversaire na yo yo moko mitalaka elobela koni. En tout cas na mitala bongo esala ngaka mawa komona que mutota la kaka menga na tala kuna en fait. Voilà. Na bandaki na télé tina koma na idée na l'écran na télé na internet ida batuté mais Dieu merci le na komo na pe ba faire internet ba komo lukama ba chaîne mike et na komo na pe ba film même internet à poto a komo koma na moi souci atine d'émission les kana chaîne par rapport à moi combo mo elongi donc ngapo na nga et ça la ngaka passe nde balinga ondima ngata en fait que muta vanda katina ondima biso so tona biso babasi biso so peto lingardon biso so to lira fufu biso so to lataka la gom biso so to kota ka zando wana moko biso so peso pe ba prêtre ngo to bimaka na bango mais je crois ba lukaraba yeba ke poni kayo le kabiso parce que tellement que ba ma elle était bango ba chaka ba kisina voilà or que so talinga bien oyeba pourquoi na le kabango eza ko linga musala sacrifice ken pena ngapo na musala so ki neti actualité na et ça 3 jours non ça 3 jours na lamba kate ce na vanda nga mona ndako non ça 3 jours na lamba kate pour nga il faut na sila na actualité wana est-ce que yo zo temps lamba si 2 fois na zwaka Karine Mokonzi to ebi ya bibima bima bikota kota ozo temps lamba wonde nazo attend lamba parce que erno bima bimana na ke musala tom suna sali misona ken piana boye nde na bwaki ba shida ibula fama na espèce ba Martin Zobe mba moko ya musala achelinga moi $500 à Wester achelinga 500 so na zongi return dans ton lamba te na bengo poeta pixeye dans a toujours à bonne santé attend lamba te po non ke musala pe e kotisa mais so ki siko izaka erno sona libanda e kotisa te no ba e pe na mutu no ta ke no zanga na mbonga bafuta na mbonga transport no ke ndeleti na musala ngoni donc ezako linga musala nde sala que tant mususu na lika baninga au monde ba eza ba frère Dubaï mais ba tu ba kenda et en fait ko ke Dubaï ya mabete mais so yo mo calculer au vanda na hôtel bien de na vanda ki il faut ça gym OK na moi piscine OK na moi désert o yo mo horizonner des abo il faut na kende ba kiti mo eza kuno la libre na poto ba we bango e mentionner so écouter il faut ça na voiture batindeli o batumi bali batambisa ka do batona nde ba tambisa toute la journée chaque 18h ba futa bango voilà au calculer ce que autant mon andela au sepel ne loko sombi au sepel ne loko sombi calculer budget au comprendre que musali est très important dans son calculer budget si ko autalita mususu na fi mususu bite Dieu merci donc déplacement na mon question mutole la nzambe ko lobate ke likambo nange le ki grave te storm mususu yoki ya ken piano mona ko ya ende plus grave voilà merci Karine Mokonzi la baronne to komi na biso na suka. C'est le comportement au Batouba Jija, Karine Mokonzi la baronne. Tout le monde a ba film mususu au Batouba Jija baza sérieuse. Bangonde ba koma kote kabiso au salina émission. Azui émission wana amemeli leader. Ake intoxiqué leader même ken pia na justice même na justice. Ebi maneti ye batala ke mingi. Lelo nazana nazwaki procès moko pe na faire les mêmes filles au kara Batouba zora ya sérieuse wana. Ou amema be mission na ngai pa Koffi Olomide azu be mission na ngai susu amemie pa faire rigola batu amona ko yonde moi sérieuse yonde mutamutu likolo mais comment yo se comporta kaneti ba fio yo to mona ba sérieuse wana te parce que ngana hypocrite te bon baba hypocrite voilà ken piana ngana zana kinyo zana Afrique d'ici au sala ba émission tom supo fingi tom supo lobi bat bando benganga non kay pose ka grâce te mo zo micro caméra na sala émission na finga ken piana mais pour nga mona ebi que ezalaki encouragement pe quand même si merci ezalaki encouragement oui parce que le ben nga question na lo ba bongote o nga po ça courage te il faut le ba bomba longo no mo limo blocage ndenge ba ndo mata avion te merci na conseil no pour le ba mo benga ka ami intime ma pata na komi 3 avions mikolo o comprendre ken pena donc so ki yo lo binanga bongo so ki nga il faut na répondre yo peut-être il faut na ça l'émission exact que na yesiko na boye ken piana ndenge na mona ki ona tuna o makambute na tikalo bengote na téléphone na finga siko pourquoi
air na sepeli na elo côté na ye pano na bimi moi malamu le air so na moni kaka nene ya kilokelo na bomio nakutana junior kabananga na bomio nakutana mena miso non laksa ke ken pe na penza mutu na mutu na ngana ka hypocrite te preuve ne que au moni ndé na sono na mutema na mobimba que le ken pe na yokuto ebinga bien oyebina ndako na mona ke so yoki likambozo encourage binga karina yoki te bakosi ezaki boité tam susu ba comprendre mabe ngana tio na ngia bongo na kangela mutu kanda te na pe songi te na envie ya répéter o la bango eza complexe na motema duku o ba soyi baloba boema kuma nyoko donc osengi mbote ba pio misapio comme osenga na liboko excès o biso ba sérieuse nga erna cha ba mona ba photo nga mabeli baza parmi bato baloba ki bo la que mabeli boye ba lobby après 5 ans mais le loto moni ba komo cha ba photo mi bali comme mi bali on o ba pesa po sate o sentu bien que libaya mbeto ba ndo konze libaya ba c'est la cercueil. Donc nous sommes à Babiloko ce qu'on a en salon en 2014. Yo surtout que on a fin 2016. Pour le cas qui ont échappé au long mais est rattrapé toujours. Donc différence en a bango eza pour baza ba hypocrite. Baza na mutema. Moto ya ko envier. Or que tom sous le 2016 et 16 nanga. Kanga mutema za nanga bien tom sous 2017 et Isaiah yo. Mais yo déjà moni yanga yo vimbisi mutema. Siko yo ya ba na 2020. Yo sko kemba mako ole kanga o simbi bisimba simba mama 2020 moyo zo ezate po o bisi on zamba bongisela kyo nga Karine Mokonzi na ya internet na ko sauté nani ken na kuta batu na internet na kuta bango na yana bango concurrence te nga na yande na boulot na nga ke yende ngelo kwa na émission non plus ce exemple mon Congo mi kito ndo sana ishokoko nga no to yebi na ndenga kini na ba 2014 wana na kombo Ishalé na nga Karine noté mate wana yazala grand kombo na série wana voilà mais na kuta er na Congo mikili ye ayaka na ba émission ayamba papa wemba ba vieux Kester ba kofelo mide ngana zaka complexité na yi kampi ko na ba émission na yamba ba mapipo ba Blaise Bonyoma ya yo l'émission mambili ya belle nga kuna na mo émission nga chanteuse asika tshela mona zui ayeba na kutute nga mais tellement zaki musana na lingaki na Congo mikili bando compter de quoi number 1 point do yaka na émission batamine mais na musala na ngande sala ke na longola penza moni pege lokwa mu pepe ya zanga na zame na zo effacer bref ane ke tu lelo asala na internet na Congo mikili ngapi na sa batanga kombonete non na okata news te ke inzi Aisha Matisa ezala raté oh yo pas le problème na Aisha mata ba avion pe belé ko le kaot te comme avion ya succès te Ken Piana mata avion kende na actualité yo kende ke Afrique du Sud na misu na ngamonga kuna célèbre émission ngana ndo kuta yo na miss na ngamo yo moko zomi filmer muta simbi micro okenda ki musala comment t'as vu un problème te lelo peto ko zano be Ken Piana vient na biso Cardozo bengisio moi Miraja ba bengisio to vient na biso Afrique d'ici disusu vient na Jimmy Belao wana obiga yo po bunga na ba voyage wana c'est mec na ngai Jimmy Belao wana beau frère na ngai Jimmy Belao donc Jimmy Belao ko bengisio Adel Diogo bagu danger pas le l'enfant yazala na France fio pena soutenir masolo Adel Diogo bagu danger Karine Mokonzi yo donc na yabi ki yaza film moko ba fi bazana bangwe belé na France mais fi aso la koleka Adel Diogo bagu danger azate te Adel Diogo bagu danger ba bonne fête na yo ba numéro kande zato sola na WhatsApp on comprendre ken donc soki beau frère na Jimmy a bengisi en Afrique du Sud ok tam suko fêter bonne année kuna il a qui cité que au Matia vient na compte musala te a bengisi que Ken Piana petit na nga aya a fêter na malili donc au Matavio oza au Matio ko sani ene te na kende Dubai na kende musate na kende opem Kenya ndena kende bulo nena ina image ya vie nani ya vie na biso defao donc so ke shoko kama travail zo matabavio ya makambu na ye ya relation et appelle le roi fima ozo pe comme na la baronne na Kabila ye pa matabavio ko somba bulo no teka ane commerçant na résonance ko jour la biso ba billet ya okende Cape Town Luka Karine Mokonzi na téléphone journée mobimbo kanga téléphone na ko zo ba soir wana il faut to kende 22h bité ken ngana okende na ngal soute na ki message na retard ben ouais donc pendant lobake na ndota la intérêt na ya musala voyage un problème te ken pendant de musala musano bien au mataravion kaka boyo bimisi ata sans faute yeb sa net mamba ba saperde to kende to bimiseni donc ils a pona musala parce que ba journée c'est belle basili basebeli mais ils a ba otake
il a sali ken pas sali batali pour YouTube et cause moi na TV donc yo cause batuka na minute ba belé ba tanga le roi match indi internet est ko ça te so batali tout le monde en nombre de vies donc mutu penzo ba kete ken aleki Karine aleki ken donc mingi mambi photo soine la kaya wana nationalement mbaisha na lobi on a para musala amata avion asomba mutuka somba lupangu wana ezande nzamba pambola muta pamboli mais non senga moni mo musala ken muta osa bien mon concurrence en épée ça courage on a na sala musana ti boys ko ba mo lembisa rapport na isu na muta obeta te po de na beta ba fika o ebele ba komi Lukasko ba tubali mo ba kende ba prison po bango batika leur régner et ça passe à trop. Merci à bourgeoise célèbre Alex Kani bourgeois célèbre na Afrique du Sud Karine Mokonzi to komi na suka na sepela po biso bana ba soda tozala na kanda mutu na mutema te to koswa na lelo lobby to kutani to sololi Karine Mokonzi mwana général biso tozala na so bana ya bambo kaka ba père bazanga na ba grade danger ba biso bazakare ba baso ba papa wemba mais ba père na so bazalaki ba sous ordre ya ba père ya ba Karine Mokonzi na habité parole ya suka nini ko loba na tike na nga micro. En tout cas, merci beaucoup Ken Piana. On a que le baka que merci na batunion so ya site oyo équipe technique na muto filminga fimbu na muto monter mission oyo na bato ba la biso ba bonne fête na bino et surtout que na yemo Ken Piana je crois que ezamba sukate bo bando mon ba bon mais ça na komona monanga a parce que makambango to moni ba hypocrisie ba koti ba tomite mama be olianga sese mo o sexanga 2017 olingi semblanté olinga Karine Mokonzi te olinga ngati ko yate ko sekisi après ok obominga bambo tenamino so bat bolinganga en tout cas nabi ke boza vraiment ebele beau frère nanga Jimmy Bella ou Adèle Diogo na Belgique balobi bafia na Paris pardon Adèle Diogo na Paris bafia Paris ba solo na même babi Adèle Diogo siko papi Kelly na Londres et na bo santé mais vient ngana na occupé mbote ka pona salo plaisir par rapport à fin de l'année non vient nga Gauthier mascotte na PCO ba mbote fin de l'année par rapport kaka tara na micro Ken Piana donc yo bunga te vient nga Gauthier mascotte ba bonne fête na yo o ça no peut bien loko boya na payer pongelo na kangisa ko kandaka pona ye po salara loko dino yo avi o grand o ko sangana katena voilà donc voilà na batunion so balinga nga mingi la bouche autorisée je t'aime Kolanda Ken Piana te la bouche tia émission on a site non na part na ngai donc merci na ma star Grace de Montagne Mokonzi chic dame neni avec le ma copine et na bosan pe soute Christelle Mwamba na Paris Jennifer Lito Yagi Mokonzi capitaine Bendelix ba bonne fête non année oisa année réussite élévation d'Orley terre d'asile na Bosente Junior Kabananga au coach 2 fois star Moubel hein, et mon cap Youssouf Moulumbu je t'aime beaucoup mon papa Chéritier Wata parce que Mokonzi Rodrigue Akouf na Bosente Bobo Beloy félicitations madame Aoutuko Bota vient nga Kawa vient nga Kudu vient nga Junior Bongongo donc voilà Régine Lunga maman présidence na la team bye bye. Merci Karine Mokonzi. Merci beaucoup. Venanga papi Kelly, bolandi Karine Mokonzi. Fio akosaka na été aza hypocrite donc merci beaucoup. Bandeko tu bolanda kibiso Adèle Diogo bagou danger. Adèle Diogo bagou danger. Na yebi que France wana vraiment ba fi a France ebele bwana l'art. Na comprendre te. Merci. Na kacha France yana na PCZ qui Rivero qui Regeni Kumbela bambote. Pélagie Massamba, commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens. Balobi ane asika na makambo pe ya sika. Donc bao baye baki Ken Piana Karine Mokonzi bayo kanakate ezalaki nango bakodi moko boye oyo tondimito de valeur na 2017 ke toyokanaka na biso tobenganaka na biso. En tout cas la famille. Bon, c'est la famille. Merci beaucoup.